Chaque samedi, 5 heures, on est là avec mon équipe, tous les groupes. On fait l'assainissement du marché du millier. Chaque samedi, on est là. Mais la salubrité, l'assainissement, ça se passe chaque mardi avec nos syndicats. Jeudi, c'est une organisation interne. Le mardi, le jeudi, de par nos syndicats, qui sont des travailleurs substitués dans une association syndicale. Nous les appelons le syndicaliste du marché, le syndicat. Il faut mardi, jeudi et le samedi, c'est tout le monde. On a débuté juste au début à la police, c'est au tronçon boulevard police jusqu'ici où nous sommes, tout le long de l'avenue Moukoko. On a juste une petite équipe de nos syndicalistes qui balaye le millier, qui assainit le millier. Ils ne sont pas nombreux. Or, le marché, le long du marché est trop grand. Ils essayent de leurs moyens, ils fournissent des efforts pour aménager le milieu. L'avenue Moukoko, quand même, c'est une très grande avenue. Le marché est au long de tout le long de l'avenue Moukoko. On a des difficultés parce qu'on a un problème sérieux de l'évacuation. D'abord, les gens de l'environnement nous jettent chaque jour des immondices. On est contraint chaque jour d'évacuer. Sauf que sur notre programme interne, on n'a que 3 jours de l'assainissement. Dire le mardi, jeudi et samedi. Or, c'est chaque jour qu'on nous jette des effets ici. Et s'il faut enlever ces immondices les mardis, or le dimanche, il n'y a pas d'assainissement, on n'a pas balayé. Le lundi aussi, on n'a pas balayé. Et vous voyez, le mardi, on doit enlever et assainir. Ça fait un gros lot de matière fécale ou de matière amenée par les éboueurs et les pousse-pousseurs. Raison pour laquelle il y a vraiment superflu ou saleté, parce qu'on n'a que 2-3 jours, mais on doit travailler 3 jours seulement. Mais chaque jour, il y a des effets qui viennent de quelque part du quartier et on jette ici, on suppose que c'est la poubelle. Or non. Ah oui, moi je suis très bien avec toute mon équipe, comme vous le voyez. On est en très bonne harmonie. Même nos syndicats qui sont ici, leur président n'est pas là. Ce sont des gens qui nous aident. Oui, ce sont des vendeuses et vendeurs substitués dans une association. Nous sommes commis à 9h. Mais biso 8h ou 9h. Biso to bandi à 5h. Ba vendeur aux hommes oh balingi parce que samedi et ça salon général. Oh ya yé ko komba yé. A sali musala to PC jeton. To solo la kina bourgmestre boy. Na réunion moko conjointe. Bourgmestre benga biso na bureau. To solo la ki boy. Bako sunga biso bako tiela biso ba camion moto gizi. Oyo et ko sunga biso mon pousse. Et ça facilité comme des vous constatez. Bana mike ba pousse ba ça ta 10 tours. Et ça nous autres. Ombonanga mama Monica soba osenda. Moseka liwa tibwabo. Naza administrateur gestionnaire principal. Na sepeli mingi pour recevoir la presse de notre excellence M. Franck Mbonzola Meso nakoya na kati na biso. Na sepeli mingi ne ba sise biso lelo na musala ya kolongola salite pe ko bwaka. Na remercier chef na biso excellence Mbonzola Meso oyo vision na ye ezali to bongisa ndemboka. Biso pe sima na ye administrateur chargé à technique. En tout cas, to sepeli pour la présence na bino et loko kaka na leli makati le bolobi ba doléance. Tout ça ba doléance et belé population ya mikonga abazo yo ki sabi sosoni. Ko boaka salité, bazo so ba salité na bango andaku, bazo ya ko boaka yango awa et so pesa biso pasi quel que soit ta to komboli 30 minutes na butu c'est tout. Opération nezo sala na butu. Et so pesa biso pasi. Tozo senga kaka évacuation de to beti c'était bomoni ba pousu to leli mokondi to leli. Naza chargé à assainissement na marché ya Ifobank superfisaire. Souci na nga eza mingi basunga biso na mutu kakaka
et bando kita sur le terrain to banda kolongola matiti na biso ko banda lundi ti samedi pour tous en besoin il y a propriété na marché il y a Efobank ko sala musato za basi mibali to sala kamisala ndenge na zabo na bimaka na ndaku na 4h30 na uti musika na kiti na Efobank 5h30 na bandi musala na nga salongo donc pona musala na nga na za apte na musala na ngai pona ko sala musala nga komo na nga za Dieu merveille Naza administrateur chargé à finance. Toza na besoin ya moto gizi vraiment. Toza pena na souci na ngopo na pousse tozo kokate. Tozo kokate moi ndambo obai to pesa na commune pona carburant to pesa mais so to bengisi moto awa ezo yate. Pona wana pena papa na biso papa mbozo la meso to sengi osunga biso. To s'adressera mingi na aimer. To benga aimer ya bengi chauffeur aye. Aye déjà deux fois. Ba sunga biso ba famate. Po to pesa lisu bambongo. Donc todo senga soki moyen ko zala ba pesa biso ata moko ezala permanent. Donc toza na besoin za la permanent po na biso, po sunga biso po batu bazolo ba nini marché Efobank eza salité eza boye. Mais toza na besoin to bongisa matiti na biso elongwaka na mutuka. Et ozala bien po mbula déjà bandi ma etonda. Bata pousse to pesa bango mbongo mwandambo ekenda na komi. Donc faut ba sunga biso po tozo kokate mbula yango ebandi. Merci.